Chers téléspectateurs, bonsoir chez vous et naebike bozo kamwa ndenge nini tozo leka lisusu na ba écran pour na kopesa bino mbote na makambo yo to leka boyebike ba vote ezalaki kwa kezalaki makasi ezalaki matata ponyo te ezalaki matata ba élection ebimi ba mibeko ezali concernant Batoyo, Bavotaki Bango, Batoyo, Bakoyi ba député, Likamonini, il faut pas banda à l'avenir, motona secteur naye. Yangwana to sali émission yo, ils ont la émission. Est-ce que il faut topé Sabino au revoir? Na papa moko boyebi etala munene bolite. A commis député. Nga Nasali, le quoi, n'a invité ye père ça le quoi là, a invité ngai Boyeba Makambo Nini Ezoleka. Honorable Tamboué Lézer, Paul Chat et puis sur Boyeba Kate, comme on est charmant. Bétoab. Bétoab. Honorable député. Chers collègues. Makamoni Neleki. De makambu ya liboso esengaki tosala émission oyo d'ensemble. Pourquoi? Parce que il faut toper ça d'abord merci na ebele ya ba congolais oyo basaleli biso confiance. Je sais que bato ebele bazalaki kolela mandat pe ba député akokaki ko postuler na mboka mobimba te ako postuler ka na circonscription électorale moko ezala bisika to postulaki te bazalaki kozela biso. Ezala bisika to postulaki ba honorer biso parce que compétition ezalaki PTT. Nazwa par exemple na Lukunga 667 candidats pour na 14 sièges. Ce qui est na funa bisika bozalaki je crois ceux qui 630 candidats pour na 11, je crois 12 ou 13, je ne sais pas. Otali na ebele ya batuan. Moyenne à 60 personnes pour une place. Oui. Ce qui otali ebele ya batu wana na batu modèle batu babimisaki ba mbongo na ba o bazaki na ba fonction pona oleka il faut zala mutu oyo mitema ya ba congolais sepelaki nango parce que l'élection ezama sekité ezali bala ya oyo azo voter na oyo ba voter parce que il faut mutu a se retrouver yemo kanisa ke moni voix na ngai oyo 5 ans nanga na pesi yango papa Molière 5 ans nanga na pesi yango ndeko Eliezer. Donc il faut conscience ya mutu esala na minute oyo ya liboso za kopesa bandeko na biso tout merci bao ba votaki biso bao ba mona kiketo ko kiko représenter bango grand merci, on doit vous dire merci bisika nyonso bozali bondima merci na biso. Je peux en profiter, ouais. Même peut-être organiser un bâton rompu. Ba maman ya funa. Ba maman. Et je dis bien ba maman. En ce qui me concerne, ba maman de ba voter papa Molière. Ba jeune. Ba maman funa nyonso. Merci, 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 merci. Merci particulier lisusu. Ba maman ya selembao. Ba maman selembao. Ba maman wenza selembao. Na lo ba selembao pa ni ndeko Eliezer. Puisque c'est l'embarras non seulement en tant que commune, puisque qu'on a voté doublement. Ah, besoin mon papa Molière naza double brassard. Double brassard, ça veut dire que nazui, nana national, na coiffé bango, bango nyoso coiffé bango, na tanga ba komboa, bango nyoso na coiffé bango na ba nombre ya ba voix. La même chose na niveau ya funa. Tokamati bango nyonso, ba maman riete, ba maman, ba papa, papa Molière a coiffé bango. Et c'est quand nazana 35 000 voix, au moment où landingai azana 8. Pona banani, pona bino, ba maman surtout, au bo voter ngai, ba maman Selembao, maman Losia. Merci, maman Longange, ba maman. Nous allons organiser quelque chose, tozoa, kama représentativité, moko eza wana, ba mama wana, na pe sabino merci, ndenge nini,
Mais ça se yo, merci au Bopesi Bisso. Na, Tambo Eliezer. Oyo, liste qui sous à la tête. Bon, on va honorable député. Mais, bato ba comme si Bisso va député banane. Bino bato bo voter Bisso. Bino tozana. Koya ko beta tolo awa te ongai kingani etc. Bon, mana ba vote za ko salema etc. Moto yo obimi na 1500 oya obanda ko benga nga ondire na za camarade na yo non. Na hémicycle là wana ebisa ki tambelese to okutana ba ingele photo ba Robert Minako ozo benga excellence wala zakina tango akala ça se qu'on a Robert le oh petit Robert Azabi Robert ngana no honorable petit nanga wana puis na leki na mbula na leki be na bavoi ça se qu'on bino bolingina bengena toko bola accélérer azo sek toko biso nyonso ingele photo na obenga bisoza leki nanga ingele cherchez-moi un peu l'honorable ingele petit na yaka nani pesa papa Molière doyen Losako eh bien na ba lo dans DCC beaucoup la Losako ba ngai beaucoup la Losako wana nde onanga mongala donc biso bana mongo te ingela obenga ngai beaucoup la Losako eh bien mukolo soka bengi yo pesa ye respect na zonse na fini moto toye wana pona boyebisa biso ke ba makambo wana oya kala ya honorable ya banini sili toye ko sala nde musala est-ce que tambrelezer di boso na lobi pe mingi puis tozoke nani to na luka musala to kenda ki koluka musala te yango olobi malamu ngana lobaki na bato ezana bato bazokende koluka bulo mais biso musala to sala ka mikolo nyonso to lobaki na peuple ke bolatisa biso qualité ya ke l'état reconnaître ke musala tozo sala izabino mutu botinda kabiso yango ngana zoloba j'insiste là-dessus même ceux qui to komi na hémicycle ceux qui boyoki na zui parole na lobi l'autorité morale a dit autorité morale na biso ezabino peuple ouais. Ceux qui boyoki na lobi le patron qui m'a envoyé il faut voyer que ezabino peuple parce que kuna to obéir na instruction ya autorité morale oyo ezabino parce que soki autorité morale wana zaka na makasi alingai ka nomé biso ya vandi boye bokende élection te na nomé bino bokomi ba député autorité morale na biso ezabino peuple patron ezabino peuple mot d'ordre tosa na parlement ezaka ya bino peuple mais na kati wana tosalaka salaka yango mikolo nyonso parce que ezana bato balamukaki bamonika sentiment to postuler te mpo na peuple apesa bino confiance ya modèle wana eza mosala ya bambula ebele atali alobi tata oyo asala boye mutu boye azwa likama aintervenant asala boye alobela mutu boye ata soki apesa mutu mbongo te koloba kaka ya pamba alobela mutu eloko wana mutu wana azwa solution nde yango bino peuple congolais botindi biso tokende kuna nous devons dire merci na bino nyonso tu merci bande kwa lukunga mobimba bande kwa funa mobimba bande ko ya moamba bande ko ya changu parce que nazoloba ke soki loi électorale epesaka biso possibilité ya kopostuler na ba circonscription nyonso tu wana pe tolinga to gagner mais lokola loi ezopekisa tokendaki kuna c'est comme ça que na ba o bazalaki koto nga nabite soki yo babengaki yo mukolo ya élection tata moko akena na azaki na changu akeko voter tango aye azwaki numéro 207 abeti 207 esprit de mort tout. Les lois ebimi esprit de vie oui alors amoni elonya mutu mususu ebimi alobi jamais oyo aza ndeko Eliezer te abenyi ngai ndeko Eliezer bachange photo na yo kebisa bato j'ai compris que bato bazaki kozela biso partout voilà pourquoi ba remarque nyonso bozoloba bo trahir biso te biso pe to ko trahir bino te bino pe bo trahir biso te soki mutu atengami kobetele maboko te ke prezo loba na ete papa Molière place wana otengami zonga kozonga parce que bino nde ba autorité morale bino nde ba patron na biso. Tambeleza na sepeli on va essayer de écourter en gros puisque toza na dossier moko munene batu pe bayeba
est-ce que barobada lisusu comment on a bino puisque awa balo et bimi oza député honorable député pour nous bien été honorable député nia ou papa nia ou te awa ça c'est que au lycée qui est bon même na ba langage on va essayer d'un peu d'améliorer mais nous ne pouvons pas tout ôter puisque c'est ça qui nous a fait ce que nous sommes et ça ba émission, tout ça lié à l'émission est belle. Luto, on a préparé ça depuis longtemps. Et Yangwana, merci dans vote. Donc, on va député, ben, Tokotika, au lieu de répondre dans nous, qu'est-ce qu'il en est exactement aux les honorables députés? Est-ce que Moussalo yo, tout ça, Rosala, au continuité, au continuité? C'est d'ailleurs qui c'est ça qu'on a dit à Moussapinengo. De pas première interpellation, maintenant nous, Vital Kamere, directeur de cabinet, on va mettre un peu de l'ordre, nous allons saisir l'autorité, on a une surprise Moussala et Bandi, Kolongolana nous, Biloko Yoya, c'est ça. Comité qui déjà prêt à entraîner les pieds, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il en est exactement dans le cadre? On continue, on ne continue pas, éthique et autres. Qu'est-ce qu'il en est? Ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est ce que dit la loi. Au moins, il débat on a tout ça là qui avant que tous à la député. Nous avons connu qui contre Bisso et Aliboso et sa profession à Bisso. Babimi wana bokoti ko salate na tuna ki bango quelle est la loi. J'ai discuté na président Tito qui me suit, qui m'entend aujourd'hui. Oyo certainement ka eloko lobi wana parce que ce comité là d'ici là, on va causer avec les directeurs de cabinet. Ba oyo ba tiaki il faut ba en fonction ba oya kalaba kende. Ouais. On doit respecter tout quand même. Nous avons besoin de l'alternance, on doit respecter en même temps la loi. Qu'est-ce qui se passe pendant la campagne électorale? Ngai nazo kende eloko nyonso nazo brandir omoni pendant la campagne électorale et bimaki ba papa social et ba maman social batuna batuna eloko na bango oyo o molobeli avocat défenseur ya batu parce qu'il est avocat oyo te atretaka batu ainsi de suite mais biso siko oyo musala na biso ba yebela biso eza musala oyo akolobela batu toza batu ya presse la profession va se lever contre nous sans loi. Non, vous devez cesser. Parce que vous avez fait. J'ai discuté avec le président Tito. J'ai dit je m'inclinerai s'il y a une loi. J'ai discuté avec mon grand frère Jean-Marie Kassamba qui contredisait son président, Kassonga Chilunde, que je dois saluer parce que celui-là nous a soutenus jusqu'au bout. Ouais. Kassonga Chilunde ne nous a pas lâchés. Batelemiwan. Vous devez Songi.com, qui t'a lâché? Kouloutunanga Jean-Marie Kassamba. C'est ça qu'est le président Tito. Donc la profession. Balinga ki ba boma bana na bango même bande ko na biso misuso ba l'équité. Je sais que la responsabilité c'est le CESAC. Je donne l'exemple ya Solange Kwali. Solange azosala na antenne A oyo amila kisaki ke yende élève ya malamu ya CESAC. Le CESAC a manqué de loi parce que pour qu'on ait une décision, il faut faire la référence à la loi. À un article. Vu la Constitution de la République, vu les règlements intérieurs, vu ceci, Nasuka n'a pas de décision. Comme il n'y a pas de disposition légale, directive. Une directive n'est pas une loi. Qu'ils prennent une décision. Obéir à la directive. Je dois dire merci na bande ko ya Canal Kin Télévision en même temps. Pour Nanine. Balanda ki biloko wanate. J'ai été en difficulté na diplôme ko bachaki na Congo Web basi balongoli ekutu ye wana linga kyala kisanga ke yende dipro ya malonga yebi makambu nyonso il est resté parce que Canal Kin exagéré en même temps na batu ba professionnel, il y a un professeur là-bas atali a moni directive mon côté ezo loi mon côté ezo pekis balobi wazu directive une directive n'est pas une loi yango moni moi j'ai battu ma campagne mais entre-temps j'ai présenté mes émissions. Moyen va sanctionner parce qu'il n'y avait pas de loi. Je crois que c'est tendre mingi. Oui, na ligne comme ma place wana. Parce que tout ni mutuna. Si quoi to komi ba député. Papa Léon tozala ki na yo. J'ai posé la question. Bazweli biso article 108 de la Constitution.
Balobi, le métier et la qualité de député est incompatible avec les fonctions suivantes. Si vous avez 2 points, ba énumérer na kati wana na moni biso toza na kati te musala ba journaliste. Cause la membre du gouvernement, cause la fonctionnaire de l'État actif, cause la je crois mandataire actif, ainsi de suite. Na tuni bango na lobi bongo cause la journaliste. Ba lobi wana est apprévé par la loi, ni par la loi, ni par le règlement intérieur. Et comme tu le dis que ce qui n'est pas interdit est autorisé. Voilà. Alors, dis-moi, le kola tozo kota na commission. Commission wana ya ko élaborer règlement intérieur. Peut-être ba adversaire na biso ba kobanga pour ben serrer loko wana. Mais tango ba ko serrer yango et ko kende na cour constitutionnelle pour conformité à la constitution. Je sais que la disposition va tomber parce que un avocat ne laissera jamais de plaider. Il y a interdiction pour ne plaider qu'à ceux qui a koti ko kende contre les intérêts, il y a l'État. Wana koti ko plaider. Un médecin, la même chose, c'est un service libéral que nous. Alors, yo kozwate aux escaliers, au Tcheboui, au Mathieu, au Komi kuna na songe aux escaliers, au Tindiki yango. Mais tu vas rester suspendu là-bas, tu ne sauras plus descendre. Oh là, on a qu'à filmer Nambinza, on a un escalier. Imaginez qu'on a pas eu ce escalier on est quoi. Mais tout ça, tant mingi te je vais citer là-bas parce qu'il faut que les gens comprennent. Nous allons jusqu'à preuve du contraire à vous servir. Parce que tu as engagement yango. Place Batouba Okati Kobangela, en pleine campagne électorale, tu as dit que tu adversaire Nabiso. Papi t'embêtait mon adversaire. Tu peux essayer d'en profiter, d'en faire une beauté. Mikolo yo, nazo kayo mingite, papi, on garde le contact. Oui, parce que moi, litige, Mike Zali, mais on a payé une beauté dans ces pays, puisque adversaire na yo mingi sur le plateau. Oui. Toyambaki azalaki candidat na Lukunga bisika na azalaki candidat. Je me disais pourquoi ne pas le recevoir parce qu'il y a 14 sièges. Ouais. Nga na banga ka eloko moko te parce que nga mokolo élection na bimaki te bis moko ya 207 nde bimaki sans frein. Tout à rond-point, tout à mobile, tout à moisi bakoyi kuna nga na azalaki kuna te. Donc nde place bakokaki koloba ke on pouvait profiter na ba micro pour na ko salela bande ko na biso mabe. Mais on le recevait. Si les lots tango zolo bakalitige wana oyebi ke si les lots hein Papitam, qualité joana tozo c'est la kaka. Donc, to yamba ye. Bon, to sauter, même jusqu'à maintenant, eza kolobana peuple que parce que même partout bazo tout na boko tika na lobby eza musala ngwe memi biso na ki député. Député peut si la ko servir peuple et si la kate. Nous allons continuer. Dis-moi que na venir loi moko ezala qui a incompatibilité entre musala ya kozala journaliste n'a cause à la député. Mais jusque-là, la loi n'interdit pas. Merci Tambo Eliezer. Comme on dit, on ne va pas passer la bonne année là-dessus. On est député et député national. Donc, comme le rôle règlement de compte, etc., bon, c'était quand même indispensable, nécessaire. Comment Babylon Mongo est dérangé, qui ne sont pas en tout commis. Donc, je pense que la loi aussi, est-ce que ça va m'empêcher au lieu de passer directement na quatre émissions introduire et puis dénoncer le coup de avec Tambo Eliezer. Nous allons dénoncer quelque chose de très 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 grave. Moussala Batindi Biso, Moussala Nini dénoncer les antivaleurs. Moussala Nini badroit ya babola. Moussala Nini yomuto ibi Angwalima Wallace. Yo, ya ça se au kangangai. Avant au kangangai, il faut motiver zala. On l'a payé une immunité nangai. On n'est pas là pour injurier. Je crois que nous allons mieux faire ou se régler les comptes. Nous allons bien faire de façon à ce que c'est que la pauvreté, c'est que la population qui nous a voté, qui nous a fait confiance. Hein? Toyebi que combat aux ala kuda. Parce que bing bazoro ba boke de kuna. Bosa lokola ndeko Basile te apromita ki batu bingi bibloko awa kena ba masani ya ba mama ya bato naza ndeko Basile te ndeko Eliezer yo moko koloba na part na yo na ndeko Basile te naza leki na ngai Zakari ba souhaité muto na muto ayebi ndenge nini akei kuna. Mais je peux seulement vous garantir que parlement ou pas parlement naza koloka nde immunité
to continuer makasi ba misala tozali kosala batu ya selembao boti otinela ngai ba doléance mingi 4 jours oyo 5e jour ou 6e jour maïzate on va interpeller monsieur le DG oya régie des eaux na ministère oza ko dépendre on va t'interpeller tu vas t'expliquer comment nazo tia musapinengo yo tu vas t'expliquer comment est-ce que ça fait 9 ans oyo ozali DG na régie des eaux 9 ans na selemba au maïzate donc et le courage de démissionner là en tout cas tambwe musala ba moni ke tozo sa ilo mo côté nazongeli musala na ngaya parce qu'il y a tellement à faire le pays est tellement à niveau mon tellement bas que ça sera ça bate selembao d'accord awa nasengi bourgmestre ya selembao akamata alukela ngai 10 quartiers oyo kamwa passe penza makasi nous allons installer 10 pompes ba machine na ngai yaki ya forage on va mais comment voulez-vous que namboka lokola biso tambwe Régie des eaux ezali baza ko percevoir ils sont en train de terroriser la population na ba facture oyo batuyo nyonso il faut changer batuyo c'est comme obsolète nous allons continuer et na renfort oyo ya ba relation yo nanga to stock combien de fois au moins na DG Boye batuyo ezate to somi batuyo côté social on va continuer mais avec une étiquette oyo il y a député je pense que ça va aller comme je disais il faut pas passer la bonne année là-dessus avant on voyait maman Olive tayela biso likamboyo maman Denise tayela biso likamboyo na social arozanga teke afongela biso porte maman Denise nazobela boyebi ezana une piste dan boyebi peza comme na ye to nani nazolo bate Denise wapitambweleze La première dame oh, Denise Azui Dissoussou. Oui. Quelle première dame? La première dame, il y a Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, sa chère épouse. S'il n'y a plus première dame Azara Moko, maman, j'espère que au Loko là, maman Yaouti Koleka. Na likambo Italie social, kokangela biso porte-té, puisque sika oza kosala na mobali na yo. Soki biso to aider yo te 5 ans ezamingité. 5 ans ezamingité, monsieur le président de la République. Félix Tshilombo Tshisekedi 5 il faut bilo comme à la radicale. Vous m'excusez si c'était un peu long mais nous comptons travailler et surtout social. Et wana beli batiangata ministre ya affaires sociales. Oya bino ba mbongo te ba ngifi, il y a du travail tambo. Alors si déjà Kinshasa zaningwana et combien de fois à l'intérieur nani que peut-être pour un chapitre tokota na likambo au bilo toza ko dénoncer so peut-être au niveau bakisa comment likambo et le qu'on a ko bakisa ezande que musala batindi biso ezao wana lobby et ou insister na eloko moko il y a plus important ngana lingi ko zongela ngo mingi te parce que le peuple yemo quoi juger ndeko Basile le peuple bon ah excusez so totangi comme na yawa mais bisika nyoso dozo kende référence des azaka ke au moni kambo Basile asali na ebité asali nini oui alors yemoko a juger à ko juger mutu na mutu ce que nous disons est que ndenge tokendaki ngana ebi papa Léon ndenge azaki koloba na binote ngana azaki koloba na batu boy so ki botali ba fiche na ngani oso na tchaki ndenge bato ebele ba tchaki te okomona mutu ache photo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba azui ya Fachi ache moko azuna ya Jean-Marc Kabund ache azui ya ye ache finalement nazo mituna azo kende ono de ki ba ko voter nani okomona mususu azui ya Moïse Katumbi ache azui ya Fayulu ache azui ya Jean-Pierre Bemba ache mususu azui ya Muzito amamiki azui ya Yesko ache finalement on va voter pour qui? La même chose côté mususu pe ache ya Raisi ache ya Shadari ache ya Ye ache ya Maman Olive finalement on va voter qui? Moi j'ai considéré que c'est une escroquerie politique. Parce que en cas de responsabilité au kondimate, ok ko bata manasima batu
pour que batiela yo par compassion et abatouane. Donc mon aki yango wana fait président Tshisekedi azalaki. Ouais. To nyonso batiaki ba photo ya Ouais. président Tshisekedi Ouais. pana baleka ore bango les plus grands traîtres. Ouais. Mingi nde enfin wana Voilà. ko nde moto politique. Ouais. Les plus grands traîtres nde bazali na kati ya Voilà. wana. Biso neti ngai papa le wankolo bana ndenge na ye. Nakendaki na photo nanga na elongi nanga na kombo nanga na tchaki parti politique était parce que nga na lobaki boye. Le mandat que je cherche m'engage moi à ce peuple. Tant que peuple wana ko juger nga, ko juger monsieur Tambwe na kei papa, maman. Ce qui ko salela nga confiance na kende ko représenter yo. Voilà parce que depuis te aza chef ya peuple te. Peuple nde muto aza chef. Même président de la République hein, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi aza chef ya peuple te. Peuple nde chef na ye parce que ce qui a lobby lelo Félix Antoine Tshilombo longwa kolongwa. Boyo kitangu président ya cour constitutionnelle azolo ba prestation de serment. Oki peuple bani. Félix Kobosanate Papa Loba le peuple d'abord. Donc le peuple d'abord. Ndenge ngana kendaki na elongi nanga au lieu d'escroquer les gens. C'est là que j'ai dit les lonions sont ngana kosala. Yango ngana zolo ba boye baka yango. Mot d'ordre kouta et pas autorité morale te ngai na kondimate. L'autorité morale c'est le peuple qui m'a envoyé parce qu'en 2023 ce peuple là va me juger. Mot d'ordre kouta pas président na kondimate. Dis-moi si le président a puisé ce que mon autorité morale a dit. Abisinga là d'accord. Mais ce qui a sali angote na kondimate, je suis allé moi-même na kombo nanga, ne longi nangai, j'ai des comptes à rendre à ce peuple là. Bana Funa, Bana Lukunga, Bana Moamba, Bana Changu, bino nyonso tuboka nisateke na kotanga bana Lukunga ba votenga ba honore ngai, ba bimisinga mutu liboso. Na lobikuna. Oya mibale ata katikati azwite. Donc kuna ezala na Kitambo, ezala na komina Kishasa, ezala na Ngaliema, Monga Fula, Barumbu, Lingwala, partout Gombe. Vous m'avez honoré et je serai là à votre écoute. Ce qui m'a bezali boebisi biso. Donc, ouane est important, na habité ce qui il faut toleka na toleka hein quand si mamotema toleka ndeza ningona te sans oublier que elo moko kama bato ya koseka muke yo keneka ka yo moko. Na makambo yo zotanga okeneki yo moko mais ngai bon tokeneki batu mibale ngai na nyao ngai na nyao tokeneki to représenter bino mais voilà émission à liboso d'abord ya ko remercier bino et tokota na musala to banda ko sala nous allons continuer ba émission na biso mais ngana ko bosana te tambeleza ko bosana te. Tous à un niveau kaka ya Barumbu, ya Lukunga te, tous à député, un député national. Même ceux qui problème est Salemi. Arrière pays, etc. Nasaké, ata ceux qui Salemi. Ok, donc Bobby Kosa que tu as na Kinshasa, ce n'est pas vrai. Parce que na chayo comment mungu avant que c'était au uti kolobela likambu ya mai na courant aux zolo. Ouais. Il faut koyeba que tous à quand même na eloko mongo tozali ko insister. L'actuel chef de l'État, tala ba étudiant va koufi na Lubumbashi. Na likamwa mai na courant. OK. Lobango na no. Ba koufi déjà à réagir du coup. Ya liboso. On doit arrêter les colonels. Parce que moi, rapidement de quoi il s'agissait? Oui. Rapidement. On a bakati mai na courant na Lubumbashi. Na Lubumbashi na université à Lubumbashi et aussi il semblerait qu'il y aurait eu augmentation, j'utilise le conditionnel parce que j'ai entendu le ministre. Alors, augmentation à bas frais, biloko a modèle one. Nde batombo kiti. Tangu batombo ki, la police sans maîtrise. Je veux qui? Banditisme ya police o ngana moni na Lubumbashi. Tangu toke ko tika muyamba. Ba yeba zo buka même ba vitre ba to ba matisi ba botoli ba biloko. J'ai dit non, j'ai appelé le général Kyungu, j'ai dit mon général. Aïna ville. Alors, ils ont tué les gens. Après avoir tué directement Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a réagi. Président de la République. Prenez-moi les colonels. Le ministre de l'Est doit être entendu. Ouais. Et le Kouane Tikala jamais ko salem. Il faut m'entendre. Et le ministre s'est justifié. Mais moi j'ai dit, ce qui est responsable et asnel na régie des okuna, donc le kola basali le komo côté. Parce que tant que tu vas koufi bango bazongi sima ina courant.
Donc basalaki yango pona ko saboter ko kata wana nde bomisi bato yango bomisi bato cause à effet yango nde bomisi bato on doit sanctionner on doit arrêter. Je sais que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi va faire ça, va sanctionner bato ba responsable ya SNEL na ya régie des eaux baloba pona nini. Moi j'étais une fois à Lubumbashi, Mobutu est arrivé bakati courant na ville mais bato wana bali afimbo akosakana te sur Mobutu. Mais à tozolo bapona bali afimbo te, on doit les sanctionner. Ceux qui balobi non réseau est vieil parce que makambo ezakana le réseau est vieux de 50 ans ainsi de suite. C'est quoi ozoni ma responsabilité pona nini. Okendaki ko simba même makasu na so pembe pona ba no meyo pona nini. Donc si tu trouves que l'état où se trouve la SNEL aujourd'hui ou la régie des eaux aujourd'hui ne permet pas un bon travail, démissionne. Kitoko tamoeleze, c'est pour ça que tozanga te. Maman Olive ici, tout la maman Olive aki kopema. Il semblerait que tu vas voir qui raïs na alimentation moko. À côté pe na molongo. Bon, on est à mythe mais azala ki wana assomi kama babiloko etc. Yepe apema tour ya Félix Tshilombo Tshisekedi président de la République. Monsieur le président aussi ça musala wana kaka yo moko te okokate puisque tant wana ba pesio et ça réglementaire c'est la constitution mais 5 ans na niveau oyo ya destruction mboka ezali. Il faut compter na ba collaborateur lokola biso to koluka musala te na député to koluka musala te moi aider biso de façon à ce que to dénoncer oyambaka. Maman là je me retourne vers la première dame. La première dame maman Denise ozala cool koyamba lokola maman yoto kende. Nous avons eu l'occasion souvent ya ko joindre maman wana maman Olive Lembe Kabila na bango mingi. Lokola ba mai na mama yemo oyo na yelaka ye pana ke mai comment voulez-vous na maternité mai ezate accessibilité wana ya moi pas ya mokonzi maman Denis j'espère que vous allez elle est vraiment accessible c'est accessible puisque au revendre koyeba te biso patine tout ça sur le terrain so to yebisi bino te bokoyeba pe eloko moko te to bandi musala na ndenge nini tambeliser scandale eza koleka na Kinshasa. Maman moko azakana mobile na yaza na chance. Il y a plus de femmes que des hommes na Kinshasa. Azana mobile na so eza ndenge etc. Maman wana en fouillant toujours na kati ya ba cellulaire. Ya ba mibali. A que retrouver correspondance moko entre une jeune dame et son mari. Atali na kana na ya bo mama akamati arbité na otika likambo ndenge afin ndenge na monité abandi obenga mbanda na ye bayebanité o ngana zolo bana nous besoin avec réserve puisque il y a quelqu'un qui est allé sur le terrain qui connaît très bien la situation c'est Ndeko Eliezer o nazo ça eza introduction nakati ya ba message wana donc à découvrir ba secret ya mobile na ye na mwana mwasi wana. Comme la mwana mwasi wana il se fait passer pour le mari, na besoin d'akuta nayo, que nous ilanga à place kingani, bakamati ba enlever, c'est un enlèvement. Bakamati ba enlever mwana mwasi wana pendant 3 jours, akangami na kati ya ndako, kolongole bilamba, kosala ba acte noko oyoke, tamboeleze au vandelaki dossier wana. Ozolandela ngo même est-ce sikoyo to kabwana, ozolandaka dossier wana expliquer na nous. Na ndenge biso toza na terrain o toyoka kité. Tu as causé avec la dame, hein, tu as vu la famille. Qu'est-ce qu'il en est? Il y a likambo ya kokama yo kangisa. Un Congolais, une Congolaise pendant 3 jours aux a torturé. Puis on m'a dit que oui, c'est le pays qui est foutu, c'est pas grave. Hein, moi je suis qui ndumba, il ne fallait pas alukamasi alukamobali ya mwasi mususu. Tambo Eliezer à vous. Merci beaucoup Papa Léon. Eza eloko tozo sala na mawa yango na uti ko yibisa yoke musala o biso to ko kende ko sala na parlement. Eza musala tozo yekolate. Eza musala to sala ka salaka. Plaider toujours la paix la cause ya peuple congolais. Mwana mwasi wana kombo na ye Gladys. Oyo awuta kipoto kombo na ye Michel. Michel Omba je pense. Parce que azali passe. Non, qui peut avoir là. Eh, Dikabolia, ok. Oui. Introduction n'engo pesi. Basi oyo bacheka kana linga ka ba mama oyo balekaka na chaîne ya
apôtre Mutombo Kalombo. Hein? O bate yakaba maman. Ceux qui ont l'igno kanana papa ko simba téléphone na yete. Et vice versa. Ceux qui ont lingi bobe bana simba ka téléphone na ye. Aye wana. Si O simba téléphone na ye. ah d'accord. Au bandi. Aux a député. À vous. OK. Député, attention, hein, et national et provincial. J'annonce que Natia est national, donc elle a cédé et provincial. J'avais oublié ça, mais c'est une occasion. Oui, de coller, histoire est trop grave. Oui. Ouais. Alors, histoire kandengo lobiwan, a checké aye ko kota a piéger mwana batu. Ayeti awa na station parce que mwana mwasi yango Michel azalaki bazaki ko vanda na beau marché. Michel Omba. Oui, Michel Omba ou Chako. Au Chako, c'est kiff hein. Entre les deux. Comme disait le maréchal. Hein. Maintenant, tangu avant dikuna fi wana ye azayi ko komela ye ti akomi wana fi wana bengi tangu abengi na numéro ayoki mutu yambi. Allo vie azo sokola zela ozawa pinazo ya kozwa yo. Apesi na zana station tout ça. Azeli mutoyer. Azui taxi. Donc la dame oui. La dame Oyo, tout ça qu'on dénonçait, oui. A Bengi, la dame, donc madame Michel. Oui. Michel Soko, on va sur Chako, enfin, mais bref. A Bengi, moi, c'est Gladys. Gladys. Ozawa, puis papa Zo Sukola. Te, ah, parce que voilà poser ma question, mais il faut la Tolanda. C'est qui voit moi, c'est à Koyate. Ok. Oui, à utiliser bah message, parce que message, moi, si ton mobile. Oui. Si quoi, tant comme une station. A bengi na numéro la fille appelée Gladys tango a bengi azui mwana mobali moko alobi vie azo sokola zelanga na ya kozwa yo nzokande mutu atindi mwana mobali wana eza Michel mwasi ya Tony nde mobali na ye eza Tony Bolambate ancien gouverneur ya Équateur na pesa ki mbote lobi ba en fait to wando kozongela ngo lo bana noir ou bien maître Tony collègue na bisote aleki hein to betile félicitations alors tango atindi mutu wana ena ba se localiser ba na station ba zui taxi ba keti na ndaku wana parce que en réalité la fille ne connaissait pas la maison parce que soki aye ba kanandaku alingaji akinimbala moko tina ndaku aye na ye ba koti na lupangu mwasi a fongolé les portes wana koti na ndaku le monsieur a refermé les portes ati verrou oui tango akangi wana akoti na ndaku amoni mutu azate muke amoni mwana mwasi moko abi oza ndengeni tangu abimi alobisi eloko moko te quelques minutes après nda moni wana oyo moni alatina kilote lokola abongama kipenza wana Michel Omba oui hein? Michel abimi tala ngambe okalisa kacher hein abimi penza na nini na yewa alobi oyeko lukatoni donc ba propose na ba vidéo jusqu'à ce qu'Abani n'aille. Longola Bilamba, la fille ne voulait pas enlever. Elle ne se présente pas, je dois te poser beaucoup de questions. Elle ne s'est pas présentée. Oui. Ayeka Koloba. Oye Kolukatoni, oye Zelo Komon, Lelo. Donc, moi, si Nandako, il y a Tony, na ye Michel. Na ye Michel. Babandi séquestration. Ba séquestré ye. Parce que tant wa koti, ye Michel a koti wana, akangi porte ya couloir. Akangi ba porte news. Alobi na ye, oye Kolukatoni. Awa lelo même ozana place à kokimela te même soki okimeli okimi libanda bagarde bazali bakozwa yo lelo na kolakisa yo longola bilamba mosu longtemps nga na benga ngoza enlèvement bon levenga parce que ba kosinga baye ba torturer nga bon ne tikali nga mona katanda directement na tala mpanzi fille moko bimi na chambre aya ki akangi sous porte à couloir akangi sous porte mususu ezaki wana directement na zongi na kata chambre ki bengi skoye la fille yango aki bengi abimi aye nde bakomi komenasenga na batante na bango mususu baye wana apesi bango téléphone ba filmer ba sala nyonso ezaki wana on m'a enfermé dans cette maison pendant 2 jours 2 jours bakanga ndako wana bon j'étais au point de faiblesse j'étais enfermé partout nzela na yebi quoi vraiment bien té et c'est comme mêlé zalanga yebité je ne sais pas bakanga pendant 2 jours na kata chambre balongola bemana ska ndenge bomo na ka vidéo ndenge ezali kaka ndenge ezali alunga kuna lesbienne ndo moniano longoli bilambo sepeli na et olinga e na yoka olinga e moka binga olinga e te
moi sina yo binabi ozo linga ye lunga bazo swana nazo yo ka mobile kana kata shambali pe libanda awabimate sinon des jours on bazu ba kangelinga na kata ndako na lala wana Boutou il venait pour me menacer toute la nuit, il me menaçait. Donc elle veut me menacer vraiment. Comme ma deuxième journée, jour à Soukoza qui a bima kiwana. Donc temba no so na mingi na mobali, mobali so na pese ba réponse moi que face à ngaka mabe. Ya aye lingai. Soko moni ko bomo ko kate mutu sala oyo moni o sala ngara lobelo te. Oyo wa mobali. Oyo sala yeba ke ngana yo prison. Donc ce que teli na vidéo wana la fille ne veut pas enlever les habits parce que au Monika Kaka, nous autres ya mutu. Je voulais intervenir dans les heures émissions yo de préférence bolongola banamike et ça il est comment Italie ba mikolo ba boti mais nous devons dénoncer ça peut-être ba momoko ou bien ba séquence yo tozan relaxaté mais bolongola bana winde ko les. Oui. Ce que tango alobi na ye, ce que ozoka na vidéo wana ndeko na ye ya mwasi oyo azaki koseka. Azolo ba longola bilamba. Azaka azalaka sportive. Obimati na longola bilamba longola bilamba osama kama sasa kina access na ngala mbeto hôpital na kufa ngala mbeto hôpital na kufa yo mami longola na bi longola na pasona et mon ami ozomona wana tango azobeta yo ozomona ki asala pe sport angote parce que azokokate azomela pema azomona omoni azobeta ba double Nelson oyi double Nelson tango ozotala na action ozotala que asala pe sport aza mwasi ka lokola basi nyonso alors wana lobilongola parce que asala sport la fille était traumatisée azobanga bakangi ba porte moyen ko bimezate jusqu'à ce que ozomona fille azolongola bilamba alongoli bilamba par crainte ya ke basala imabe abondeli eloko moko te mwasi wana salié bisala sala nengo zomona wana mais la fille n'est pas sortie le même jour c'est ce qui est bisala sala wana ngolo baninde bisala sala bazolanda biso en dehors ya kolongola bilamba ezali ko introduire ye biloko ko sala donc na ebité soki et komaki ki lesbienne to ezanine na ebité donc oyo mwana mwasi comme les autres dossiers wana ndatamu Elise na tout non puisque je ne comprends pas parce que ce que Hollandi j'ai changé avec la fille makambo nazolo banayo ezouta na mutu na ngate j'ai changé avec Gladys na kei na kutani na Gladys na tuni qu'est-ce qui s'est passé nous continuer na lisolo na bazana kati oui. Alors abandi ko sala ebisala sala c'est l'information ko beta ko sala nyonso et le dernier jour la dame Michel est sortie avec un couteau aye kobimana mbeli ilona kobomayo il y a eu une dame qui est sa sœur la sœur de qui la sœur de Michel aye ko s'interposer ce qui ozota la vidéo azawana telemi c'est cette dame là qui a sauvé Gladys sinon elle serait morte alinga cha bomaye et elle est restée pendant les 3 jours oyo Gladys a saliwana Amélie kaka mai sans manger Amélie mai une fois et batiaki na chambre moko boy moko Michel alamuki à côté liwa abandi ko simba ye ainsi de suite mais fait ezali kambo ya zuwa ou bien comme je ne sais pas pourquoi c'est arrivé là-bas même bastilo kokotisa sans koyoka mawa ya kiazande ko mwasi et okomona teke ezaka lokola Toniango abalana na Michel oyo ayebi basité oyo pa ayebi mibalité donc omoni bolingwa pigeon oyo ya ke soki oyo akufi oyo pa kokufa kaka ndengwana bolingwa pigeon de ya Michel na Tony ba pigeon masaka ndenge nini ntambo Elise pigeon akendaka ailleurs te pigeon kaka oyo oyo mobali ayeba to mwasi ayeba soki oyo akufi oyo pa akufi esiliti c'est ça les pigeons ozomona alors bolingwa Tony na Michel ezaya pigeon bango babotama ndengwana ni Michel atikala jamais koyeba mobali avant Tony ni Tony atikala jamais koyeba mwasi en dehors ya Michel lokola lingaki ameka ko déconner nde Gladys a subir makambo après ces images là j'ai rencontré la fille non je ne te laisse toujours pas t'embelliser oui Tony à ce moment là Tony azali wapi nakati ndako tu vois c'est très important chers téléspectateurs donc bazako to oyo moto azako filmer wana eza penani bandeko ya
Michel. Donc, baza plusieurs, comme le roi Lissanga. Et Zalaki, selon information de notre possession, Bazalaki au total 6. Où? Tony, Azalaki na chambre. Tony, Mobali à Michel. Mobali à Michel. Azalaki na chambre. 3, Bana Basi, Bazalaki wana. En dehors, il y a nani, la sœur. Michel. Ah. Bazalaki wana. Et puis, Bana Mibali Mibale. Na oyo akendaki kozwa. Gladys. Na mususu. Bao wana mibale bango batikalaki libanda. Nde bao bakangaki libanda pour que wana bougete. Tony, donc période de soit en séquestration, Tony était là. Tony était là, selon l'information de notre possession, certainement, on peut les prendre avec pincette. Et ça que, aussi yebi, les solo ya mibali oyo ba domina et pas basse. Oh, asala kasoki avandi na mwasi akomi donc Baba maye les athées. Ba Mario Ndenge toyoki. Parce que quand Michel Tanwazo tomboka, Tony il semblerait qu'il y a un genre à mibali à modèle ou à na autorité. Parce que même pour qu'on puisse libérer Gladys, c'est Tony nda bengi noko ya Michel. Okolobelangate, okolobeleyete, akoboma mwana bato. Azolela, ça c'est l'information que nous avons eue. Nous utilisons les conditionnels, ceux qui ont lokuta na habité. Azolela lokola mwana muke. Pekisa yeko mwana bato. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Pekisa yeko nandenge noko ya Michel. Ayeko bimisa Gladys. De Gladys akamati ndelaki. Obimati. Obimati na longola bilamba longola mako. Longola bilamba. Longola bilamba osama kama saki na access na ngala mbeto hôpital na kufa. Ngala mbeto hôpital na kufa yo. Mami, longola na oyo boma na bi longola. Na pasona otama. Na pasona ko changa ba. Longola nini? Longola bilamba. Mami, longola na oyo boma na bi longola. Na pasona otama. Tabeleze, voilà, c'est ce qu'on dit du Cambo, rocambolesque, au Landa, ici à Kinshasa, Léo, la capitale. Au Kama, il y a un problème à Zoua, pour piéger moto. Donc, il y a déjà préméditation. Pour piéger moto, nakati, il y a un téléphone, nabino, ma salito, il y a un téléphone, micro, et vous faites venir la dame, vous la séquestrez, vous la violez. Mais il semblerait que la dame aussi a zali, maman Moko a moralité un peu douteuse. Du fait que, oui, est-ce qu'elle a eu des relations avec Tony avant ou pas? Mais yo maman a dit que papa on a zarakana, moi aussi. D'ailleurs, si biso a le bien, non? Akamati a yibaki, que ça mobali abatu. Ça moni ba maman mingi ba komelingai. Ba msu baza ko sepela, ba msu baza ko dénoncer. Ayiba ikaza mobali ya batu. Yo kamata oke no lukobele aventure na mobali ya batu, d'autant plus que cette dame là ozoyo kolobi nga na uti mona pasi, na uti hôpital, na leo nga na za na hôpital, yo zo kamata ozo sakala ba makambo ya bien na mobali na ngai. Qu'est-ce qu'il en est de Gladys? Il semblerait que elle est aussi responsable, quoique nous n'acceptons pas la séquestration et la violence. Qu'est-ce qui se passe avec Gladys Azali allumeuse? Non, tous en Afrique, tous en Congo. Il est rare et difficile. Il y a que moi, ça télé makaka boya ya kocha yo litoi. Ça, même na ba message à Michel. Qui a commencé qui? Nani abandaki kolinga nani? Michel a publié ba image atika kokosa que ngai te mutu na publier image, baibaki nga téléphone, baibi au téléphone mais otikali na ba audio. Ba vidéo ebimi ba audio et bimité. C'est quoi ça kozwa batu lokola bazoba boendeni? Moi je pense que ezana batu baboya intégration ce n'est pas correct. Abimisa ba message échange à Tony na Fiwan. Moi mobali abandi ba avance na moi si. La fille, elle n'est pas mariée. Moi, si nous sommes babala te azaka espoir ya kakobala. Pour na bala, il faut balingaye. Azana mwana, donc babala e. Na te. Ou bien ba sentaye.
verbe kosente ansente donc Sylvie au senta makika ba senta ye mais le gars ba oui. Elle savait quand même, ce n'est pas la première fois. Non, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas parce que moi, c'est à Bota, nde akojiko espérer lisu libala te. Bana base belé, babota kana âge à puberté. Azakuna ebina nute nzoto ezui moto, ale bakosi même pas wayambara moko boya chezemi, wana pe azana possibilité ta kimi. Pour les maillots. Alors, akei na ye, mutu bakocha ezemi kapona na bablagi kaka boy. Eza toza ba responsable, toza ba boti. Mwana wana akoti kozwa problème ya modèle wana. Alors, attaque à Bota. Puis ça se voit qu'il est encore jeune. Oui. Attaque à Bota. Gladys espère encore être mariée. Comme toute femme. À l'équipe place de même ba maman ngo ya ba 40 ans, yebi maman nanga moko azaka na Kinshasa. Maman longange. Aza presque na âge ya, je pense akomi koko kisaba 50 ans. Azo zelaka baba la ye. Na ménopause de 50 ans. Oui, mais ngana zo ebisa yo. Mutu nyonso a esperaka. Mais pona obala, il faut mobali alinga yo. OK. Pona mobali alinga yo, il faut mona yo. Ezana batu ba spécialiste ya ba réseaux sociaux. Balinga alingi ko mona te nde bango pe ba escrokaka et pas ba West Africain oyo bana mibali bazwaka photo ya mwana mwasi ya kitoko a bambi wana. J'ai une mission avec toi. Otali kaka obendi photo tali okomika avant olala otali photo. Mwana mobali atieli yo photo. Yozo kufa tellement ki aza mwana mobali azana ba terme oyo biso to lingaka. Siko azokomela. Banani balinga ba terme. Ba terme ya biso bana mibali. Wana azokomela yo. Honorable bon niveau. Bébé je t'adore. Bébé je t'adore. Je ne parviens pas à à cause de toi. Ainsi de suite. Yo wana. Aurore du matin. Moi si yo. Yozo tala ezaka photo azwa na internet a papula. Mais ko tala tata wana tala mukadi donc ye mwana West African ndenge basala. Allons-y. Mais non. Moi, si wana, il fallait que Michel a expliqué bateau. Entre Tony na Gladys, nani abandaki nani. Tango bazolo baki azana moralité ya bien te. Bon, admettons qu'il azan Ndumba. Te ba comment bien c'est aza Ujana. OK. Ndumba ikomi ka moi. Oui, admettons qu'il aza Ujana. Mais Ujana wana vivaka na makambu na yewana. Ujana telema ki makata pakata keko luka Tony. Abandaki nini? Makata pakata. Akeko luka Tony. Monaki Tony na nzela, to na ndaku ya Michel, aye wana fongoleli à côté la kiete. Tambo elezere kamwa bouton. Oui. Il semblerait pe na ndenge wana mwasi wana tolandi vidéo ya zoni s'expliquer que Gladys ayaki alataki kutumuka dité. Donc esika zaki kokende ayeba yike biloko na yebi so ba ya mabe to ya malamu. Et kokuta ye. Au début on a yebaki te, wana ba piéger. Wana raison te ya kalata ki mukadité. Michel azamwana mwasi. Basi nyonso te balinga kolata mukadi. Tu as marqué un point. Il n'est pas synonyme de dire que bango tu baza bandumba. Tu marques un point, je suis d'accord avec toi, oui. Alors, wana eza raison te ya kosala mutu mabe o piéger mutu obani koloba parce que alata ki mukadité. Bon, qui te dit que yo lataka mukadi? Mukadi yango zakani na zo sango. Mais yo moko mutu lobi makama mukadi. O yebite ndenge ni. Bon, boko etier zakama style na biso pa na batu balanda baza captiver. Eza na batu oyo ba supportaka kolata mukadité. Ce n'est pas koloba ke batu wana baza bandumba ya kitango azobima wana azoluka mibali ndenge nyonso soki ndenge nini te. Eza na mutu ndenge wana. Alors, ezana batu batokaka mingi, ça dépend, ezana ba raison moko boy. Ce n'est pas comme on a kaka, yo comme on a mutu. Omoni biso ba villageois likambo wana pesa biso problème. Je vais donner un exemple peut-être. Pas ya biso ba villageois. En Allemagne, ba décider ko yamba ba réfugié. Ba réfugié wana bazo utamboka mususu. Siko tangu ba komi ezana cérémonie moko commémoration moko esalemaka. Oyo basi balongola kabilamba ya likolo. Batikali tolo polele. Siko tangu batikali tolo polele ba o ba réfugié ba yambi bakanisi ke o bazoluka biso basi o bazoluka biso. Ale ibeba. Kuna ibeba. Et ça crée problème na chancelier y Allemagne. C'est connu, c'est une situation connue. Ce que yebina peut-être ba coutume ya batute oji ko ya nengwa. Tango les gens na otika yote mais quand même Gladys ayibaike moi swana Michel azana mobali. D'autant plus que bazaki na conversation, bazaki na correspondance et dans la carte ya cellulaire, elle sait que aza moi si à moto. En disant ça, je n'approuve pas ce qu'on lui a fait. Totalement. D'ailleurs, nous allons suivre cette histoire-là.
mais ayebaki quand même que ça mwasi ya moto parce que basi bamama mingi ya mabala balobi jamais comment bokoki kodéfendre oyo tolobaka ujana oyo ujana ake ayebi ke azokende koyiba mobali ya bato nazo encourager pas aussi non plus basi pour que bazwaka mibali ya bato bamama bayokanga bien eza koloba te ke na lingi na tia bino en insécurité par rapport à mibali na bino mais tozonga quand même na logique tangu ozomona balobi azokende azoluka mibali ya bato biso bana mibali yoka biso bana mibali ndenge tovandi boye muke eza ba o balobelaka basi vérité soki azolinga ye okomona tata mobimba tala alliance munene awo akoloba na non j'ai des problèmes avec ma femme tous un processus à divorce ainsi de suite le kuta na biso bana mibali yango wana il faut ba maman pe ba retenir yango muke surtout soki a craqué pona omona mobali aye kolinga yo alobi na yo je suis marié je vis très bien avec ma femme mais obeti singa mutema c'est difficile et ça que non voilà d'ailleurs ma femme tu vois elle ne me convient pas moi c'est élévation ndenge tokomi ba député boy olingo boy moi sina yo okomi koluka moi c'est élévation mais oyo ya élévation te yenda commission place aux awan madame ne comprend pas elle ne fait pas toujours monter elle n'a pas étudié tu vois mon niveau ozokosa lokuta wana nde ya biso mibali on va m'excuser pour ça ndenge moko eza style te ndenge nazoloba bande konanga tu ya poto bayebi bazaka na processus ya divorce biso awa tozaka na problème na basi na biso tu vois ma femme a un problème elle n'a pas de niveau ozomona moi si wana na balaka yeka pona na sentaka ye ozomona soki moi c'est atuni yo obala na mbala moko kaka azwaki et puis yoka question msu est-ce que bobalana tobalana kutu te na pesa biloko te est-ce que moi je peux te donner comme ça d'ailleurs c'est la famille qui intervient tout le monde sait mes amis akozona master na ye moko akeko tika ye kuna na ndako libala wana eza lokuta na biso bana mibali oui revenons à nous oh to monela donc la par exemple wana eza mibali te ngapi na sia mon mama bana yangai mama bana ngai toke esika motoko sona mbisi na libongo tokuze ba mama ya biso ya ba mongo ya ba Équateur biso to ba papa mole yango mama yango akanisi ke yo ozaka mobali kaka ya ye moko biso pete bongo biso tokotikala kaka boye mama kabaka bon c'est un problème de culture allez-y ouais. On a un peu mis un peu ok pendant que l'isolé là n'a bien oui wana ezali wana peto vivaka yango mais est-ce que Gladys amonaki maman Michel na Tony alobi maman Michel kabaka est-ce que Michel ayebanaki avant na Gladys pour que bayebake voilà bazaliwan la preuve est que Michel azokoma lokola mobali azokomela mwasi ope azo répondre lokola la ruse oui azo répondre lokola mwasi azo répondre mobali pour preuve on a envoyé quelqu'un qui ne connaissait pas Gladys o azalaka na Tony abandi ko luka bazali ko localiser ye neti na minute oyo mwana mobali avant que naya aw ye mwana mobali wana kendai ko zwa Gladys il est arrêté azana maboko à la police mwana mobali ça dire azwaki taxi oyo batinda kike oyo ayaki kokosa Gladys que bien Tony azo luka yo alors que c'était Michel qui l'a envoyé on l'a déjà arrêté. La police est sur la voie de tout le monde. Et Nayango, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer tout de suite. Hier, il y a eu les gens parce que Michel, au lieu de régler le problème, Balingi va aggraver le problème. Les gens qui tout na clandestinité, batami. Il y a une qui a appelé le numéro ya bureau nanga. De quoi les airs face à la katikat. Il y a la kisini ntozana entrée et pas première dame nani maman Denise bazoloba. Na lobi maman Denise wana za moi city. Lokola akondimate makamwane salim. Mais tozonga, mais basuki wanate, il y a un monsieur, je vais le citer ici. Akamati nzela lobi akena famille ya Bagladis. Akutani na mama na ina bango nyonso. Oh, je viens de la part. Il s'appelle Maître Mbokolo. Voilà. Mbokolo. Le monsieur est arrivé dans la famille. Il y a Bagladis. Kunanga na lobaki na bango ke bako piéger bino. Il faut que bozo yamba nani, bozo yamba pelle ya nani. Parce que
on cherche tout simplement que va réhabiliter bin. Va réhabiliter. On a une famille ou on attend. Tant que balobi na ya, balobi te, ne ko les heures ne muto azolande la dossier. Vous pouvez me passer son numéro. Bazu numéro nanga va pesier. Il m'a appelé. Bonjour honorable, félicitations. J'ai dit merci beaucoup. C'est maître Mbokolo. Ok maître. Ils ont dit Naza a la famille à Gladys. La première dame m'a envoyé. J'ai dit laquelle? Parce que tant que la première dame pour le moment. Il faut qu'on y ait baqué. Tomesana kina maman Olive. Et puis qui première dame. Combo, hein. Oui mais qui première dame en gope longo kate. Bien que Tokolobake honoraire. Honoraire, hein. Mais Tokoloba quand même. Avec tout le respect, c'est la première dame, maman Olive. Ok. Tozana première dame, Oya Félix Antoine et Chilombo Tshisekedi. Maman Denise. Azawan. Tant lobby, j'ai dit c'est laquelle. Il y a combien de premières dames? Il y a maman Olive. Et il y a maman Denise. Alors oui, maman Olive venait de sortir. Et nous avons une, c'est maman Denise. Maman Denise, oui. Qui vous a envoyé? Oui. Ok, dans le lobby, je venais d'être avec la première dame, il y a 1 heure. Rien de tout ça. Nako Saki pété. Et je lui ai dit que j'étais sur un dossier où il y a Gladys. Mais comment ça s'est fait? Alors, bon, elle a ton numéro? J'ai dit oui. Elle t'appelle tout de suite. Papa Léon Azeli, 1 heure, 2 heures. Nazwa Kapelte. N'habitant. N'a l'oukinenge ni à vérifier. N'a pas vérifié. Première dame, ni de près, ni de loin, maître Mbokolo. Et du moment que je vous parle, votre service se base sur terrain pour rechercher ce maître Mbokolo là. Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il habite Bandal. D'abord, est-ce qu'il est avocat? On ne sait pas. On a dit qu'il habite Bandal. Bayebi place à Zalakatou et tout. Comme ça, Bakozoye, Yaya Koloba, parce qu'on ne doit pas commencer à utiliser. Je vis la première dame qui est sortie, maman Olive. À Kangisano, qu'on a répondu à trafic d'influence. Je ne vois pas maman Denise Kondimabilo qu'on a utilisé comme monaï. Alors, objectif est de pas piéger Gladys pour que bas soit élément parce qu'il y a des appels de gauche à droite. Il faut que ça la même de l'étranger, oui. Oui. Et nous disons ceci. Ce qui, Madame Michel, elle pouvait chercher ne fût qu'arranger avec Gladys. Au lieu de piéger Ndengwan. Là, il y aurait peut-être une mesure atténuante. Mais elle fait des vidéos où elle s'assume. C'est elle qui envoie, oui. Oui. Ainsi de suite. Je l'accepte et puis je vais l'assumer. Nazongi sous pas ba fille à Londres, bazolo ba koma. Omoni na olinga ko ba fille akinde ba s'attaquer nanga, poser likambo salami na kini. Ata na Belgique ba porter une plainte na okende ko samba na Belgique, je vais aller na osamba poser likambo na sami, ceux qui ba condamner na préféré juge condamner na criminel, na préféré. Mais na préféré juge yokanga na samba version de fait et puis tout à ce kumbela biso. Ceux qui n'ont pas à prison pour un acte nasali, nanzimi. Au moins la marraine, bazo pousser Gladys, ba pousser la Gladys, c'est pas besaté. Mais Gladys, et là qu'on a pu la marraine, Gladys, azaki na raison na yé, ya refunda na sala qui est na beta na secrétaire. Donc, elle a fait Makambunenga Messan. Nous apprenons dans la diaspora, bisoto vivagana bangote, que elle n'est pas son premier forfait. Ils en dengue basala kasalaka. Parce que, par raison, on m'a volé, Dieu me voit, j'ai un document, on m'a volé le téléphone. Merci, Ndeko Eliezer, merci beaucoup, chers téléspectateurs. On cite même le nom de la première dame, Maman Denise. On a lobby, hier, na côté social. Akamatape, afongla maboko, akamatape, afongla la porte, de façon à ce que tout dénoncer Makamboyo dans les 5 ans. Oh, le président de la République, Félix Tshilombo Tshisekedi, a géré, en espérant faire ça à 5 ans en gros. Donc, il faut tout dénoncer. Il faut tout dénoncer Nini Tambo Eliezer. Maman Oyo, Babengi, Soki Ombanani, la dame ici. Michel. Maman Nalandi, vidéo na yo tika arrogance wana mama na tio musapinengo yo tika arrogance wana tu ne peux pas être fier de ce que tu as fait et tu sais c'est plus ce qui s'est passé dans un pays de Bamboula où on descend à peine de
du noix de coco, on est en train de manger, je ne sais pas, des bananes. Dans un pays civilisé, on ne peut pas séquestrer. Quel que soit les Camboyo, Gladys Asali, Azala Ndumba, hein, Azala, je ne sais pas, les popotins, je ne vais pas employer d'autres termes ici, puis ça me... Et ça a scandalisé, ça a bisauté. Les Cambouana, et ça a tambola, Schengen, Mobimba, États-Unis, etc. Il y a des associations qui sont en train de se faire. Madame Kitty Sato, hein, au Babarato, Tonte, hein, Kitty Sato. Kitty Sato, comme il bêta, toloté, puisque Interpol les a déjà saisi. Ngai na sololi, na ba autorité. Oyo, mikana na bango okomawa, toza kosala avis de recherche. Donc, bisauté, hein, ça veut dire que le général commandant de la ville a lancé officiellement avis de recherche contre Tony. Avis de recherche. Normalement, on ne devait pas en parler. On devait laisser que Nani justice et l'andéna, banquette et l'andéma. Mais comme c'est déjà publié, Tony, Azali toujours clandestin, va se présenter, puisque Michel, même en Europe, vous constatez que Maï, Merwana est protégé. Même on va envoyer s'il le faut, inspecteur, il y a des commissions rogatoires, etc. Comment est-ce qu'on appelle l'Interpol? Est déjà saisi. C'est une affaire à suivre. Maman, Kobeta Toloanate. Puisque Oza, risqué au salaire entre 5 et 10 ans. Ezana poto, ezala awa. Madame Goudé Zana poto, puisque awa, si on se continue makala. Nanzoto Zanango na yengambe. Ola, 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 ola. Okokota makala, maman. On ne peut pas faire ça. Moi, si on a la ndumban de les azala léger, azala kendeki, on ne séquestre pas quelqu'un et puis au kamati ba service. À un certain moment, ils allaient à Zoua. À un certain moment, comme il y a Ozoka, Bolingo, il y a Okamata, Nzoto, il y a Moutouloka, Toza Romona. Batouchement, wana. Oza suspect, tu n'es pas au-dessus de la loi. Séquestration, viol. Qu'est-ce qu'on peut en coup et blessure? On ne te lâchera pas et tu vas faire bolo. Oh, nakozonga, okozonga. Sokozongi, ba okangayo. Sokozongi te, sika ozaï na poto. Ba okangayo. Et puis, au Komona Mikolo, il y a des manifestations pour notre jeune dame. Gladys. Pour Gladys, il y aura des manifestations, etc. Puisque Batoiseau Senga, que justice soit faite. On n'est pas dans un pays de bamboula. Et nous, on est là pour dénoncer et anti-valeur. C'est pour ça que tout ça, nous avons des réalisés sur Zana et le Romoko Yarosu-Kisat. Tout ça est déjà une heure du temps. Oui, et le Kongana Koloba, Ezabo et Papa Léon. Michel Ngana Ebiete, Gladys Wana Ngana Ebiete. Si nous venons intervenir, maman Nabiso Mikolonio Sobalelaka, violence faite à la femme. Violence faite à la femme. Le gouvernement de Guélésé, toutes ces femmes-là, commission, violence faite à l'enfant, à la femme, etc. C'est pour ça que nous, on va travailler, papa. Oui. Oui. Alors, ce que Tali, docteur Mukwege, a lui-même prix Nobel pour s'occuper de ma maman. Quelle différence y a-t-il entre les femmes qu'on est en train de violer à l'Est, on sabote, et cette Gladys, Bakamboyo, Michel Assalié? Différence, c'est ça. Azan de Konayo ya mwasi. Mais ce qui est curieux, il fallait que vous Tony au na sac au memaye. Ah ouais, j'utilise encore le conditionnel. J'apprends que Tony en va monter na pakadjum. Pakadjum wana akeko liatab. Bako kangaye, Tony bako kangayo. Alors, azawana, il fallait que kende na ye. Et j'ai posé la question. Aux amwasi à liboso, oh Tony, ayeba na vi na ye. C'est vrai? Chers téléspectateurs, au Sololina Gladys, et ce qu'on a au Sotaki, peut-être quelques détails. Gladys m'a dit ceci. Babenga kinga relaté nenge babenga ki nenge bakomela ki et tout ça. Le premier jour ba mona na quitté, alobina ye que akende parce que ba Gladys bazana kamwanga na bango bazote kama sango moni, bato bateka kama sanga ba invita ka bato en même temps parce que ba ko consommer. Abenga ki wana yete. Et il ne pouvait pas venir parce que c'est Michel qui écrivait. Jusqu'à ce qu'Abengie, à Komikuna, à séquestrer, à Lobina, Nenga Lobaki, la fille était prête. Il y a que même s'il faut que ça la Mukanda, il y a que c'est moi,
ngande na boma Jésus Christ, ngande na longoli Joseph Kabila, ngai nde na boma Mzee Laurent Désiré Kabila. Elle était prête à tout. Parce qu'elle était dans ces conditions-là. Alors, tango abimi Gladys oyoka makamango bazolo ba mwana wana bazo benga ye soki chel soki nani ngana zo défendre était côté wana. La fille n'a pas eu le courage à corrélater na famille na ye. Wana babimi si ye. Azoka soni azo banga. Traumatisé, terrorisé. La fille est restée parce que la vidéo wana moni et comment on a lokola lobby. Michel a quelque bimisé la ngona poto. Et pendant ce temps-là, fier d'elle donc. Oui, la fille même nenga zawan na bi état de santé na été à cause de la charge du sida parce que biloko wana bazali ko tia ye na se Michel est capable ya kolugero ko mongo ya sida tia ye. Ouais. Parce que mutu soki azo sala mwana mwasi modèle wana. Mwana mwasi wana toyebi malade azana ngona nzoto te. Parce que un, il est d'une famille pauvre, bazane le côté. Mwana mwasi wana. Ça ne justifie pas. Na hôpital te nengo zo mona yewan. Aye na ba douleur na ye, na nyonso. Eza soki ayoki douleur somi mwa paracétamol, azo bomba, azo banga. Akobanda ko yebisa mama na ye muluba. Omoni baluba bazaka na ba principe ebele. Ba toi na ba yo ça les sous-sounis wana yo pende ko les Oui, parce que baluba, omoni baluba bazaka na ba très prude. Comment na monoko mais pas en pratique hein. Ba benga kangoni. Chibindi. Chibaou, Chibindi, voilà. Chimanga. Wano ozolu likamuna vije Chimanga. Bon, allons-y. Sikoyo, alobaki na mutute abombaki. Traumatisé. Traumatisé, azo bomba, bazo mona mwana kaka. Terrorisé. Oui. Gladys aye koloba makambu ko fongola mbanga boye tangu ba vidéo ebi. Et cette fille-là, elle n'est pas en bonne santé. Batusko bazo benga ye. Oh, tolingi to assister. Basala ba scoop hein. Tolingi to assister yo, tolingi to sala boy. En réalité, belé balingi ba piéger ye. Parce que Michel est à la recherche ya ba élément moko boy ya ko contredire nan. Alors que ya ko contredire les athées, ba vidéo est tellement net ya ke okoloba te ke za montage. Non. So kindenge nini. Donc bref, fake news te. Na minute oyo. Fake news. Gladys est là. Pas en bonne santé. Azo sala musala na ye, et nous faisons confiance à l'État. Dengo lobby général, Sylvano Kasongo basi balancer bavi de recherche contre Tony, contre Basio Bazaki na Kachandaku. Ndenge tozolo baboy bango bazo vivre en clandestinité, mais ceux qui muto ameki ko kene na frontière bakozoyer parce que ils sont déjà informés. Pour ce genre de crime tambelezère, il n'y a pas de frontière. Aux en Belgique, aux en Angola, aux à la Wapi, au Kamata, commission rogatoire, bakozongi sabiso, bakozongi c'est la biso yo, na Interpol ya biso, bazana kati ya ba COP. J'espère qu'on va changer aussi de ce côté-là, côté Kabana. Bon, ça c'est un autre problème. Mais, chers téléspectateurs, voilà, émission Nabiso et Sugi, il y a dénoncé, Naïbi que Zaraka, affaire à suivre, puis c'est Torotikate. Nous allons voir dans quelle mesure, moi, si on a Akamata, Azala Chen, Azala Chor, Azala Ujana, Azala tout ce que vous voulez, on ne peut pas faire ça, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et si nous avons vraiment des autorités... Je voulais donner une précision, Papa Léon. Tant qu'on a lobby makambu ya maître Mbokolo, on a uchi kolobawan. Parce que y a beaucoup des avocats, bande qu'on a biso bo en vouloir bisoter, qui font des choses. Dengo yebito yamba ba avocat ebele mususu azweli mwana batu ndako na ngiringiri awa et komi ceux qui ndenge nini balongoli kuna bazemi. Nous avons ce dossier là. Maître Mbokolo, voilà comment il va aller plus loin. Tango awuti ko solola nanga. Tango awuti ko solola nanga, azo yebisa mama ya Gladys. Gladys? Maman Émérance. Ouais. Alors bimo, attendez, je vais appeler la première dame. Abengi une autre femme. Association de malfaiteurs. Oui. Tango abengi mwasi mususu. Mwasi wana lobi. OK. Lokola soki bazo sala ndenge wana tika bango. Bakei. Yo kanisi ke asole na la première dame. Maman Emeranga koko sangate. Ce n'est pas ce régime oyo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi aza chef de l'État ndoko kosa mutu lokola tambwe. Oko intimider ngane loko moko te. Parce que quand ndenge na lobaki même na batu na palais de la nation. Na lobi ngai na zana posa ba protocole te.
Ce qui bokangi, ah, je suis capable de trouver wana qui tsanga place chef de l'État Zali, je vais lui dire. Alors, sincèrement, c'est la première dame. Et ça, parce que ceux qui ont on pouvait les prendre là-bas. Il y a une possibilité qu'on les prenne. D'accord, chers téléspectateurs, c'est avec émotion, Kanda, que Nambo Kanabiso, total, hein, on dit que tout doit changer. Et Bandeli Yango, na Bavital Kamere, comme Bengisa, Batoyo, Bakanisa, Bakama va passer pour Ebando Bima, Bakama va Transco, Ebando Bima, soit dit entre Transco. Donc, on a résolu le problème, la grève continue jusqu'à présent. La grève Ezalikuna, nous espérons que l'autorité Nabiso, ils doivent démarrer actuellement, immédiatement, et nous nous proposons, nous sommes prêts à les accompagner, puisque nous sommes l'autorité, quoique tout ça dans le Parlement, oui, dans le Parlement, on a ce côté lango pour que bon, ce qui n'a qu'un chasse à et à l'arrière-pays. Et à l'arrière-pays. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Affaire à suivre. Est-ce que tu as fini, moto? Est-ce que tu as fini, moto? Est-ce que député a fini? Député a fini, oui. Bakisa? Est-ce que député a fini, moto? Député a contrôlé, peut avoir ta loi. Autozo ça les a contrôle, to kolandela makamunyo surtout. D'accord, Tambo Eliezer, tout ça là on commence à style Nabiso, pour que le message puisse passer. Un bon journaliste, c'est celui qui a la matière, il traite cette matière, il transmet la matière, et si la matière n'est pas bien transmise, ça veut dire que Moussa Loyote, Moussa Nabiso, bah message Nabiso et les caca, Bakonzi, Monsieur le Président de la République, Awa, Ozui et Bonga, et surtout Maman. Surtout Biso Tozo Katamakamboya, social, surtout Maman, j'espère que Rosala, disponible le cola, la première dame Oyo, Aouti, Okende, Ko Pema. Affaire à suivre, Tofiki Motute.